Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Qui c'est la raeti, nati, nali fobo. En tout cas, donc, la personnalité Tivinde Makambu, avec votre humble servante Ndeka Barabiso. Tina tokotambola lelo la personnalité TV azongi lisusu nakati ya njil kilambo nebike bobengaka ebele bobizongela biso na njil kilambo zonga njil kilambo lelo na zongi lisusu nakati ya njil kilambo en tout cas bokota ya ebele bokota bozala branché bozala colleux bozala koche tozana kati ya njil kilambo po bomona babiloko ya bien obozala jamais desi. Donc mbala moko tozo banda tozo kota bomoni bino moko makadam bomoni environnement ya njil kilambo. Donc courant ezali bapoto ya ngwana bomona makadam ndenge bamituka ezoleka ndenge bamoto ezoleka ndenge bamituka ezali kokota. Donc tozali vraiment na makadama tozana makadam toza penza na makadama mbala moko tozo kota pona to banda penza wana to bozomona environnement na yango lolenge ezaleli bomoni prince oyo eketi na njil brasserie na boye ekozongisa biso donc si qu'on apesi na tali liboso boye ememi biso ti na njil brasserie ndenge na pesi donanga ndenge na pesi mokongo na boye ndenge na pesi mokongo donc on est environnement mais ndenge na pesi mokongo et si qu'on a pesi mokongo boye prince o ememi biso tina matete donc boye toketi matete boye tokenjil brasserie tokei sekomafa toke quartier 1 boye toke riflar directement tobwakami na matete mbala moko donc tozokota po tolakisa bino esika oyo toyei kolakisa bino zala branché zala collé zala scotché zala connecteur. C'est parti. Oui, toza déjà na kati, donc la personnalité TV, azadia na kati ya njil kilambo kandenge bozomona, donc tozali non loin na makadam, ezali deuxième parcelle na makadam. Ici qu'on a telemi, donc terrain nyonso bozomona ndenge ingénieur azali ko balancer image, yango ezali ko kende terrain oyo ezali kokende ti esika bomoni papa wana atelemeli donc esika o nga na telemi ti esika papa atelemeli esika bomoni papa donc terrain oyo ezali ko mesurer 20 mètres sur 30 et bongo soki tozwi lisusu esika oyo ngai na telemeli tozwi esika o nga na telemeli ekei ti esika ba pelouse wana to pe fleur wana kuna ezali yango ezali esika esukeli donc na boye ezali 20 mètres ti esika ba fleur wana kuna et puis na boye ti esika papa atelemi ezali 30 mètres kande bomoni donc eza nango zamba te toza na période ya mvula eza que bato oyo basalaka mwa misala soki otiki terrain boye esengaka foko financier bango pour que basalaka mosala balongolaka bamatuti à chaque fois ma tomoni na kati banzete ezebele na kati awa soki ozwi terrain oyo ndenge ezali ko mesurer 20 mètres sur 30 donc eza non loin na makadam
courant ezali donc toza na kati ya njili kilambo likambo courant donc kotuna ngo te parce que awa courant ekendaka te donc baza na courant moko ya bien koleka voir même bato baza na ba centre ville tokoloba ke baleki biso na courant donc awa courant eza vraiment baza na courant ya bien courant moko ekendaka te dia lopango munene dia lopango munene calculer 2 mètres sur et calculer plutôt 20 mètres sur 30 eza lopango munene na sir bomoni ke toko tozotambola mingi penza te potalaraka mwa ba matiti ezali tobite ke eza zamba tolobi te ke eza zamba bomoni bino moko libanda nango eza na makadama donc soki okomika na makadam okoti bato bazosomba donc nazongeli bino lisusu na kati ya njili kilambo nayebi ke nalakisaka bino bamikolo misusu nalakisaka bino ya de mois ou une année passée nalakisaka bino njili kilambo lelo tozongi lisusu na kati ya njili kilambo awa balobi terrain oyo nde bomoni oyo boye eza na nzete ya mangusta eza na nzete ya avocat eza na nzeta safu eza ti na banzeta mbila babi ndenge zawa terrain oyo nyonso 20 mètres sur 30 babandi yango 10 000 babi 10 000 obeti masolo 10 000 obeti masolo toza na kati ya njili kilambo toza na kati ya njili kilambo tuka makadam ezali makadam eza bozoka bino moko bason ya mituka bozoka bason ya mituka ndenge ezali kosala en tout cas toza non loin na makadam toza non loin na makadam eza esika monene donc na mopanzi wana kuna pe bomoni kuna pe bazopasola bazoteka awa pe ndenge bomoni esika onga na telemi bango pe bazali kosala nini bazali koteka bénéfice ezali nzeta manguste eza na kati baba nini nzeta avocat nzete ya safu na nzeta mbila donc yango biso na kati ya la personnalité TV lokwa na lela bino trop ti donc na lela bino ya makasi penza ndenge na lingaka bino yango wana na baki te na zonga na kati ya njili kilambo tolakisa lisusu ba terrain na kati ya njili kilambo yango wana bomoni tozongi lisusu donc awa soki ozotonga ba carrière eza musika te osomba mabanga na prix de gros osomba ba sable na prix de gros donc eza vraiment musika penza te pour que osomba mabele pour que osomba mabanga donc ba carrière eza nolo eza juste na kati ya njili brasserie pene ba musika grave te kuna ba carrière ezali okota pena mabele obimisi ba tonne na mabele obimisi ba tonne ya bakayasa donc yango oyo biso to bengi bino na kati ya la personnalité TV kande na lobaka bazala jamais décis donc on est ensemble y a pas de souci na kati ya la personnalité TV mon côté aya na kati ya la personnalité TV azonga lolenga yaki mon côté pesa confiance na kati ya la personnalité TV na likambo etali lopango azonga décis en tout cas baya bazua baya pete bon bino mokabo yebi me ba onyos tu bayaka ba pesaka confiance na la personnalité TV bazora biloko moko ezanga problème te donc ndenge ka bomona bazobenda ba image ndenge caméra ezali kotambola en tout cas ndenge lopango oyo ezaleli eza lopango moko ya munene ya lopango munene na bengi bino bandeko ba jeune fille ba papa ba maman en tout cas na bengi bino na bi bozala branché connecté scotché ya na kati ya la personnalité TV pour que bomona ba terrain ya bien na kati ya njili kilambo. Tozo continuer wana tozaki na esika liboso atokomi na deuxième place bomoni esika o na telemi donc eza vraiment makadam ndako bomoni ba maison ndenge eza liboso ezali inachevé lopango ebandeli juste esika ba matiti wana bozomona donc na telemi na katikati po na la kisabino na mopanzi ya gauche na mopanzi ya droite donc droite yango yo et gauche nanga plutôt yango yo
wana bomona caméra ndenge azali kopusana po tobenda penza azotambola ayekolakisa bino juste lopango ebandi awa esika na telemeli ebandi awa yango ekei awa toza juste na makadama kwa donc toza pena ka makadama yango oyo lopango yango oyo ezokende yango ekei ba oyo nyonso bomona ba maison oyo inachevé eza na kati ya lopango ba inachevé oyo bozomona yango eza na kati ya lopango donc ekei yango ekei eza ti na suka kuna esika esukeli do bozomona bino moko ndenge cameraman bomoni matiti ezali eza likambo ya entretien eza kaka bokokata bokolongola ba matiti bolongoli ba matiti donc esukeli awa et puis awa eza juste liboso bomoni bino moko ba maison ezali 1 2 3 4 5 portes 1 2 3 4 5 portes liboso ya ba maison oyo ezali inachevé mati déjà eleki déjà ceinture eza sous likambo ya musala ya grave vraiment te malgré na kati na yango nyonso ezali achevé te bomona bino moko donc 5 portes ya maison ezali liboso awa eza liboso dolongoli ka matiti obongisi mbala mo ba maison commerciale bato bakomo ofutela bato bakomo oteka batie ba boutique dozomona omoni vraiment bino moko ndenge ezali 5 maisons commerciales liboso na yango donc 5 maisons commerciales maintenant tokota na kati pe ya lopango po bomona tozokota na kati ya lopango po bomona donc awa eza na première position makadam lopango ba maison awa toye ndaku yango oyo eza na ba maison ezali na ndaku ya 3 chambres salon cuisine eza ndaku ya 3 chambres salon na cuisine na kati bomona bino moko wana baza ba voisin ou bomoni wana baza ba voisin donc awa toza na première position na makadam toza na première position na makadam ndaku yango bomoni ezali eza na 3 chambres salon eza na carreau na kati ezali na carreau eza 3 chambres salon eza fermé ma bomoni bino moko lopango donc tokoti eza na problème te eza na problème to te balakisi ndaku te yango oyo ndaku yango oyo bomoni boko achevé to mosusu ba porte olobota vitre okoloba obongisa na lolenge oyo olingeleli ndaku yango oyo donc o mopanzi oyo yango ezali na ba maison commerciale awa ezali ndaku ezali na 3 chambres salon couloir cuisine yango oyo ndaku penza yango oyo tozopusana mpona olakisa bino do mopanzi wana eza ba maison awa ezali ndaku bomoni awa oyo ezali pena porte mosusu porte ya couloir porte mosusu donc wana bomoni eza ndaku awa ezali pena porte mosusu porte à couloir donc porte à couloir bomoni bino moko kotoyo balongola tia matiti babongisi déjà na mopanzi oyo bomoni bino moko ndenge ezaleleli bomoni ndaku ndenge yango ezali dans le pango ezo mesurer 20 mètres carrés
Lopango ils a 20 mètres carrés, donc 20 sur 20. 20 mètres sur 20. Lopango ils a 20 mètres sur 20. Lopango ils a 20 mètres sur 20. Lopango ils a 20 mètres sur 20. Et babanda qui peut déjà kotonga. Babanda qui wana ezali porte ya couloir. Ils apportent couloir. Ils apportent couloir. Donc awa courant penze ezali. Courant ezali. Oyo bomoni oyo babanda echa kotonga toilette. Banda echa kotonga toilette na douche. Banda tonga toilette na douche. Malgré izana na achevé te. Na toilette na douche. Yango oyo etikali kaka na kati babongisa batia carreau ba achevé na bango. Awa babandi na 35 000. Babandi na 35 000. Babi 35 000 à débattre. Eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki. Donc naebisaka bino elikama lisolo mosombi na moteki. Tobi kobanga prité. Opwa nini bango batie 35 000 pona nini tango toyaki liboso eza ndenge eza lelo te. Et en plus eza tshana ndaku ba achevé déjà. J'ai ndako esili etikali mo ba finissage, donc peut-être yo moso ote nakomisa ba ni nanga vitre wana ndoko ki kobongisa na porte, mais na kati ndako eza na carreau. Kati ndako eza na carreau, nyonso eza bien. Bomoni bino moko ndenge ndako ezaleli. Donc balobi terrain et lopango ezali ko mesurer 20 mètres sur 20. Ils ont mesuré 20 mètres sur 20 et ezali monene, eza monene 20 mètres sur 20 za lopango mobimba. Bomoni eza ba maison liboso ezali inachevé et puis na kati nango eza na ndako oyo eza ja achevé. Ba bezali kamba mosombi na moteki 35 000 à débattre toujours na kati Angel Kilambo et beta masolo ya ko beta masolo biso tozo zelo maboko ko fongwama. Tozo continuer na kati Angel Kilambo ezali commune ya Mongafula. Donc naebise bino commune te parce que to mesana kaka ende to yebeli ngande na yebeli Angel Kilambo, mais na tuni pe ezaka na commune nini ba beza kati ya commune ya Mongafula. Donc siko na telemi oyo na borne oyo eza esika limite e bandi yango ekei. Donc on a juste côté à banzete puis caméraman a ben dati esika et soukeleli donc yango ekei boye ekei ti na suka ya mire yango eke donc na borne wana ti na suka ya mire ke na borne ti na suka mire na boye ils ont mesuré 20 mètres. Ils ont mesuré 20 mètres. Après, tout ce tamboula, ils ont mesuré 20 mètres. Tout tambouli. Donc, moni terreau nyonso oyo. Katine yango. Terreau nyonso. Après, ezui esika na telemaki borne zalaki. Yango emati subwe. De esika borne wana ezali. Yango emati ezomata ezali kokende yango ezokende ndenge nazotambola ezokende ti ekosuka lisusu awa esika na telemeli après et continuer lisubu ti esika mire wana pe
ezali. Donc ezali 20 mètres carrés. Ça 20 mètres carrés au toko bengaka 20 mètres sur 20. Namo moni bino moko batu bazali ha. Batu bazali batu bazo fanda batu bazo tonga. Batu bazo tonga. Deka tulobaka. Donc place oyo moni bino moko ndenge ezali leli dans bazo sakutu tia entretien il y a une personne oyo atalaka mabele oyo asala tia entretien dans le pan ozo mesurer 20 mètres sur et plutôt je m'excuse ils a 20 mètres carrés ils a 20 mètres sur 25 ils a 20 mètres sur 25 ouais, donc je m'excuse ils a 20 mètres sur 25 ils a 20 mètres sur 20 mètres sur 25 terrain en oyo bango batie yango et na 10 000 à discuter batie yango 10 000 à discuter et 20 mètres sur 25 batie 20 000 à discuter et ça na deuxième position na makadam le deuxième position na makadam le pango liboso après ya mi balé et terrain au bomoni oyo terrain au bomoni donc tous en quatre commune mon afula précisément na Njile Kilambo otolobi bokota et ndeka na lobaka bazua pi basombi nini bateki pe nini donc ti na tamboli na ekozongela bino lisusu na kati ya Njile brasserie babi 10 000 à discuter pour moni différence ezali na place autoutaki et yami balé eza vraiment justement na makadam eza na ndako batongi eza na ba maison liboso yango bati 35 000 à débattre awa na terreau bati 10 000 à discuter ezali ndenge moko na autoutaki na terrain ya liboso bango pe kuna babaki 10 000 à débattre donc awape 10 000 à débattre nengo tolobi benga biso benga la personnalité TV et na numéro eza affiché na baba écran na bino kozwa mama Doris le mafumu na gaz en sala ke oswana ba commissionnaire nzeta safwana eza na kati nzeta avocat eza na kati en tout cas donc ozala jamais desi donc ezali kambali solo kaka yo ya kubeta kaka ma solo ya kubeta masolo en tout cas bayana la personnalité TV bazala jamais desi tozela bino maboko fungwama et Njile Kilambo yango yo o bayaki te tozongi lisusu donc tozozela kabino. Merci à trop Nabandeko Balanti la personnalité TV nebike vous allez qui ebele babonu na biso na ba poste téléviseur na bino pour kolanda toujours émission na bino na kati la personnalité TV ya mapangu avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce to kotaki na commune ya Mongafula précisément na kati ya Njile Kilambo na sir bomoni bino moko to fongola ki na makadam to siseli na makadam pona koloba ke to zui babiloko moko o ezali ba non loin na makadama bozomona bino moko mituka ndenge ezoleka bozomona bino mo mituka ndenge ezoleka donc sika oyo ndenge na ba ke école eza pembeni internat eza pembeni donc pourquoi pas yo pe oya o construire école pourquoi pas oya o tonga et ba dépôt pourquoi pas oya au sala biloko bien koleko sala ba centre de santé ya bien ou ko sala ke batu bazwa et traitement na ba norme moko ya kitoko en tout cas donc ba merci na bino nyonso obolandaka la personnalité TV car ndenge na lobi et tango biso to matangomba bango ba kita donc biso tozo mata bango bazo kita malembe ti na ti tango bango ba kosila donc biso tozana bino ensemble ndé na loba connait ensemble y a pas de souci et okosili sango maramozo luka osili sango donc mbokelengi na kati la personnalité TV merci na mbisi bazabakana mo général John Kimbambu ba diva wa Soudagi
revoir Mama Bokobok na kati London City. Arlette Matoko, en tout cas, bah, merci à trop Nabino, bah, membre soutien, il y a la personnalité TV. Pourquoi pas na Mama Doris Lema, Fumuna Gaz, il y a la personnalité TV. Merci, merci les sous na ingénieur Israël Nosopro, Azalaki Nabiso Wana, pour nous toujours Babilili et Kitoko do Biso Nabino. Si na lifobo, tozo koba. Lo kwanza mazo batela. Tokomona na tina tinga na bino et bozala bien, bozala toujours branché que le scotch sur la personnalité TV ngana bino. Tomonani na bémission oyo ezali koya. Bye bye.